chers internautes, amis, assistants fidèles de cette très belle émission Moulier Batayadon, que pour moi, pour vous, mais plus c'est pour l'édification du peuple de Dieu. Partout ici, le peuple Zambé Zali, Mbote et comme ici, Kabosali. Si quelqu'un est Zambé Nabiso, ou est Nabiso, Kolinga Biso Moko, ou est Dimako Kiline Koulou Soupo Nabiso, et Nabiso n'est pas de Souka. Pour bien, vous avez important pour la mission, pour comprendre ni j'ai toujours l'habitude de vous expliquer que Moulia Batayadona c'est en langue portugaise, qui veut tout simplement dire une femme bataillante. Moi c'est Kitumba, je suis là, votre humble servante, évangéliste innocemment riche, Lutumba. Na pomba kana ndaku na bino, na ba téléphone na bino, na ba ordinateur na bino à travers vision. L'évangéliste Serge Lutumba. Donc, prêcher ou bien l'évangélisation, c'est ça notre travail. Partout dans le monde entier, en fait, que nous devons souka par la bisona, par la bineuse complet. Les noms de Samami Awa, dans l'église Sépénique, to combien d'ennemis balobi que Zamba Okisaka ya malamu pona bana ye. Peut-être yo ozana ndako, problème les autres disayo. Tala nini problème et continue ndako na facilité. Toya l'église Sépénique et pas il y a le prophète Timothée pour bengi dad. Nous l'autre débattre. Toye va vraiment est-ce que ba miracle ou salama na nzela ya basala nzambe basakoli na munoko na biso lingala ba prophète ezalaka ya solo to ya lokuta pona nini. Parce que yo no benga kingolo bi mama Moulia Batayadona. Est-ce que bati kontak na tona biso oyo tozali oyo? Est-ce que ça mama pasolo? Est-ce que ça ngana le bana ngana yebiti? Mutu aza don yene mutu monoko na Nzambe akoloba po ete yo oyeba. So otetemi oye omonyamo, n'est-ce pas? Tout ça wana vraiment l'église Sépénique. Na ye moko l'homme de Dieu, Dadi, le prophète Timothée, na ko sepela ki ye moko se présenter. Bongo bana nzambe ayeba toujours solola na nani. Mais pour qu'on soit sous l'information bien, abonnez-vous à notre chaîne de YouTube, Soko Betikaka Lutumba Serge. Nous avons variété des émissions, mais plus, ils auront toujours pour l'édification à Peuple Nzambe. Ici, dans Moulia Batayadona, tous en il y a plateau de serviteurs, plateau de grands, et puis ça met les moutons. Nous parlons qui est de Dieu, sauf la pratique. On dit Dieu, le par mes parents, et le cas de Suzanne Moté. Est-ce qu'on peut se présenter pour le peuple de Dieu? En tout cas, merci. Maman Nangaï, Nazonisi, Shalom Nayo. Nabengami na kombo ya prophète Timothée Bamfuna Kese Nazali visionnaire topé représentant légal ya église Sépénique et zomi na sapo de vision Zamba pesanga ya mwana ona zota mosalelo vision na yo particulièrement na moni ba commission la libération. Est-ce que Zamba bengo e connaître la ona? En tout cas, on a vraiment eza musala o Zamba bekelanga musala o Zamba pesanga. Vous êtes convaincu nango? Naza vraiment convaincu nango na lala na butu Zamba pesanga apesinga na Esaïe 61 apesinga kombo ya Sépénique centre pentecostal par libération du captif. Peuple de Dieu, il y a des temps où un enfant bâtard, vous en avez pas est-ce que est-ce que tu es consacré au nom pour le nom comment mon Dieu soit aussi aille à Azaki frère, modérateur, à comme pasteur, à comme évangéliste. Est-ce que vous voyez ça qui se soutient ou si na maboka papa ni? Merci maman pour motono toningai. Prophète Timothée azana papa abimana makolo to azana papa abotaye na niveau ya Congo na bibi na église niche ya Sebeko na za vraiment mwana ya missioni na bibi na église ya Sebeko ya passa mon père spirituel c'est révérend Jean Rostar Kikwe
yende papa na ngai oyo asala lelo ke babenganga na kombo ya mosali na nzambe nsima nzambe ekopesanga vision lolenge apesaki abraham na Genèse chapitre 12 verset 1 tina 3 azobisa abraham abibima kende na mboka na komema yo kuna esika na kopambola yo esika na koyesa kombo na yo grand nde yango esalaki nalonga mabele ya RDC parce que papa na nga aza angolais naye na mabele ya Angola naya kotravaille to kosala mosala nzambe na mboka ya Angola mais na kati ya Angola na parcours ya ministère na nga naza mpe na bapapa oyo naleka na makolo na bango lokola les révérends docteur Israël Isambo aza représentant legal ya église ya colonne de feu naleka na makolo na ye nalingaka papa na nga wana mingi nafandi na makolo na ye nalata me mikombo ya église na ye to ya vision na ye na travaillaki nango mpe ntango na ye nsima na yango na ye kozonga na vision na nga ya sepeliki naleka mpe na makolo ya prophète Beni Lula na niveau ya Palanka naleka na makolo na ye lokola mentor na ngai nde lelo prophète Timothée aza oyo aza lelo ke papa yobi ke papa ebele na sémence ebele obi ke papa oyo abanda na akoyoka mpe zuwa oleki papa polo oleki papa polo oyosutuka mabongo mosusu ole ezala pembe eza rouge mais okoti kozala na bamaître ebele mais papa azalaka kaka moko père spirituel aza oyo adingisa yo na mai oyo alakisa yo makambo ya nzambe oyo afongola eloko ezalaki kati na yo mais bamantor baza bapapa moko tobengango bapapa mobokoli papa baza koencadre yo to bandi kobokolo lisusu na sikoyo papa afongola eloko ezalaki kati oyo biso toye kolobela yango eloko wana eza nini eloko oyo eza kati ya moto parce que moto akomaka paster te mais moto abotamaka paster mais esengaka David abotama déjà na eloko wana abotama déjà roi mais esengaka Saoul fo ya sopele mafuta parce que elo activé eloko wana c'est ça yango wana nde oyo mosala bapapa na biso basalaka mpa na biso bakomisaka biso bapaster te mais bakonfirmaka nde eloko nzambe atya kati na biso sikoyo leloko ekolobela eloko yango oyo nzambe atya na kati na yo ke osala bamiracle olongola bato na basi bamalbali bamaladi babika babwate batambola oye bababa mpe bayoka mais tozali koyoka ngai te monoko mpepe kaka ke bazali koloba mosala boosala wana eza ya nzambe te outi kosimba encore mpe yebanaka te parce que ozalaka bino moko outi osimba yango quelque part po soki otie vraimen zwa ezalaka bien est ce que oyo yo outi na sa mai te ou bien na bichebichebi te en tout cas merci pour la question wana nayebi ke bato ebele bazomitungisa mingi mpe bazoloba koloba makambo mingi soki tokomi kopesa satan na pouvoir seke nzambe aza lisu na nguya te parce que nyonso satan asalaka akopiaka ngo nde epai ya nzambe azwa yango nde epai ya nzambe miracle eza ya nzambe na mokanda ya Marc chapitre 16 verset 17 à 18 Bible ezolobani que voici les miracles qui accompagneront pour ceux qui ont crié à mon nom. Miracle accompagnaka motu nyonso oyo azoganga na kombo ya Yesu Masiya atokanga na part na nga na ndimaka te toyebi oyo toyoka bamazisi esali boye azongisi boye mais miracle euti epai ya nzambe mais epe na ntanga na bible na quelque part balobi nga nayebi te ntango mosusu eza don na bible nde basala nzambe ke mokolo na suka ya koloba nayebi yo te longwa bebe na nga serviteur ya mabe bawana bautu na ye nasalaki miracle na kombo na yo mais comment se fait-il que asalaki miracle na kombo ya Yesu Masiya asutuka mokolo na suka ase retrouve na life système wana ou bien ministère wana eza ndenge eza compliqué soki tozongi mwa nsima bible ezoloba toza na bapele bazali mpe baeli bazali Jésus abengaki 70 disciples mais aponaki kaka 12 60 basalaki nini
Mais ezana mususu aza pas m'appeler, aza appelé, aza pelité. Ami kotisa parce que amoni kena ki koluka diamant, diamant zo simbate, na kewa. Aina makambo nzambe. Lokola nzambe to sa na nzambe nzamba ma. So bina kombo na Yesu bima, moni mo biba bina ke, mais yo ba ye biote. Ba ye biote. Kabagwana nde ba misusu ba bengami, basusu ba bengami ti. Siko o ba bengami te wana, bomi ke bazofuni ba désordre na kati ya champ. Bango wana siko ba o ba bengami te, pardon, nde ba komi ko luka zo forcer. Atalia te ndenge muninga zo sala na kombo ya Yesu, menga lokola Yesu ayebinga te, tikana ke ko luka mandona, tikana ke ko luka papa fulani, tikana ke ko luka na sala biloko mboka na biso, tikana ke na sala boye. Pona ya na bana ko kwisa batu, o ko kwisa batu eza délivrance te. Moutavo quoi ya bikide. A quoi il est ma bikide. Mais délivrance ya solo. Moutavo soba quoi il faut sentir quelque chose. Que dans un problème ou en tout cas une solution. Après si batu nyo soba quoi ya des minimum mabe. Et ça na moutavo cet esprit na simbi a touché a côté ko sécurité présence sans embêter. A sali a quoi il a ça. Mon monsieur ko quoi ya mususu na quoi ni. Ce qui Saint-Esprit t'est touché, ce qui est sous ta touché, soit pour les lignes. La chrismatisme à la maman, nauti kwa émission le moko nyonso oyo nzamba sala sata pa a copier yango. Sata pa ko utiliser yango na ndenge na ye. Moi to tanga ba ko to juger ba présenter. Mais parmi les vrais il y a des faux. Oh, le bien et le mal est à mon anzela moko. Ceux qui va vrai bazar, il va faux bazar. Parce que ceux qui nous ont bazar, Satan fait ça. Ceux qui Satan a sali, Satan fait ça à ça. Mais on a un dimanche. Oh, c'est plus la loi de la nature. S'il vous plaît, pasteur, prophète, nous sommes dans le bon réalisateur. À voir que la mission image ou la moto mon appel pas tout bas. Koyaki. Tout est basé dans mon besoin action du Saint-Esprit. Peuple de Dieu, s'il vous plaît. Voilà. Não perca seus pensamentos. Você perde todos os dons. Você perde a sua graça. Dá-lhe hoje. Dá-lhe hoje. Deixa a instrução de levar sua dimensão. Pega lá, Traga à frente. Deixa a Espírito Santo fazer a sua obra. Deixa a Espírito Santo fazer a sua obra. Não olha outro. Você vai perder muita coisa. Você não deixa compreender. Azou récupérer ya Boudissa. Yangora. Merci beaucoup, le grand réalisateur Serge Lutumba. Yosu Wazani.
caméra, mais bien qu'image les a ok, son les a ok, sans commentaire. Non tout le monde a invité comme ce sont les journalistes, comme ce sont les journalistes, aux allées qui n'ont pas gazose, pas de gazose à terre. Mais bien le bon, vraiment, nous rendons gloire à notre Dieu parce que le Saint-Esprit fait toujours son travail. Prophète expliquez que son nom est fire et lui colonie. Votre bon côté n'a pas coup. Balobi au fire, les amoto, au fire, les a, oh, on a suba chake la musique na ba moto bota na kombo, fire ni gola so fire on les amis. Omoni nzambe ndenge akabola minoko, fire za moto. Fire za moto. Otoyebi nzinzi amatela keloko malili, me ya moto te. Ngungi afande na keloko malili me ya moto te. Fire za moto. Na portugais to be yango fogo. Fire. Na portugais fogo. Na anglais fire. Na français le feu. Na lingala moto. Ngala za musiki mbele. Na monoko na biso mbawe. Pourquoi nous allons toujours parler parce que l'évangile bazo est biso que évangile ya bamukile ezati kotak. Yango bozo kama na bango fire. Souvent ça nous donne ça qui wana lobi. Pour nous sur la langue na. Non, au moins monde qui le ndenge ezokende mutu nyonso azolinga affronter ba grand to bato bazali boso par rapport ya ye. Lelo mutu nyonso c'est le travail ndenge ezokende. Tobi qu'on a dans monde anglophone, na ba service, na ba travail, na nzamba zo utiliser bango. Soko la ni ba image ya ba nigérien et qu'on peut sauver pour ça au côté na dimension sous makasi. Il y a koluka nzambe ngana otuko kota ba ko sala tembe na montagne ya koluka nzambe na profondeur à partir ya image na zomona ya bandeko nde yango esalaki na kati ya sepeli miracle ezosalama ya tikotaki otushiri comme montagne prophète non ça pour l'unité zamusala biso parce que totambola ngaka kotozo bisa mingi pe bakeba montagne wana batiki basuki batiki bamandefu babandi ba 4-5 ans na montagne mais ntango oyoki na se na bango babuzomba ya koloba te me bazalaki mpe bato ya bamiracle ya makasi kaka na nzela wana montagne okendaka koluka nini po non omoni nayebi te selo ndenge bato bazokanisa ngo mais bible elobi na esika moko ke jésus abandaki kolala na ndako te Bible lobi Jésus abandé comme dans la montagne na tombo soka kiti de miracle salami et salami ana butu amati na montagne na tombo kiti oh montagne est allié de refuge montagne est allié à rencontre ya motu na nzambe montagne est esika oyo Jacob akutana nzambe face à face na montagne. Oh, les robots qui sont pas dans la montagne, à quel ça la bousoba? A kotika manefu kotika suki et la qui c'était que yondo ça na bonzambe. Non, non. Il y a un moment où félicité papa nanga les révérends prophètes Mies Antonio et Sikaza Zapapa Bolaye atika manefu te atika suki te mais soka lobi makabozo sala. Soka lobi makabozo sala. Bon, on dit le monde dans l'évangile, le comme évangile, il y a intimidation. Tu vas intimider le peuple ensemble. Tu vas intimider le peuple ensemble. Ah, les loboyoka. Ah, on va intimider le peuple ensemble. Même il y a silence, Zamba Salaka. Même il y a silence. Donc, il va y avoir des gens qui vont et bon, le prophète va s'en rapprocher. Nous avons passé dans la bande. Ils ont compliqué. Tous ceux qui ont dit qu'on a dit que nous avons baba. Nous avons utilisé la bango. Attends, tu vas demander de juif. Mais quand tu as su qu'il y a et ça peut être bon. On va demander 15 ans pour faire la lilo. On va demander su qu'il y a des gens qui ont fait. Parce que nous avons fait. Parce que nous avons fait. Comme madame, on va faire fi quand on a gagné, il y a tout le zizi là, tout le qui est quoi. Et l'obité était né au grand homme de Dieu. Lukan Zambela solo a commis mon sa papa d'ailleurs. Souvent, on a un moko a oloki vraiment Zambela
avant ça, la croisade ou bien la campagne d'évangélisation, il faut aller au Mont et puis il dans ma cache. Mais ça, on s'en va. Maman, na yebi saki eloko moko babenga bazebele me baponami baza mokie. Na yebi te na ngondo bane azanani. Est-ce que ça moponami? Soka za moponami. Musala tozosala mabeza ya biso te. Eza musala ya Nzambe. Omoni eloko musunga na lobaka na park nanga eyeko bebisa musala Nzambe parce que tout le monde bibenga ba ministre. Mais tant ba papa to na benga baza ba wumbu ya Nzambe. Baumbu moumbu abatela kamusba ba brebis to ba pate ya kolona ye parce que ça moumbu akosa na lokola maître te moumbu akosa lokola patron te to za esclave to sala na musala Nzambe na bilanga ya kolo so so mo ni muto sala bongo aso la kisa identité na ye mbala moko ki asana mama na koyebi so eloko moko bakebele bakotisi kisi na makambo ya Nzambe ezali likambo wana mama na likambo oyo peuple de Dieu mingi bafanya bandako bakomi déçu na nzela bakomportement ya basala Nzambe mingi bafanya bandako bazwi badeception ya minene na osambela susu te mpona oyo bango bazomona surtout na ministère prophétique makambo ezosalama donc bafo wana bakoti trop na champ oyo ekomoyoki esalisi na bato nyonso bakomi kogénéralize lelo omoni mama nga na ye comprendre eloko moko Nzambe aye kotalisa ngai Nzambe azoloba mi Timote tala bato nyonso lelo bacomprendre ke ministère prophétique nde eza na mboka or azosala mpona kokonza likolo te mais akomi kosala mpo azwa mboka yango bakomi koke kosimba kisi akoma kosakola kosala na badelivrance po asala yango omona baeglise akongo soki moto abiki bazokatele monta yaka na 150 000 yaka na 300 000 yaka na 20 000 eza yango te ezala baniveau moto mosusu ema na niveau eza makasi yasengaka vraiment yoka mosusu lokolanga na niveau ya se mais soki oyebisi mpe moto seme kaka mais napesi montant te osemeka te wana eza normal moto soki amoni loboko ya Nzambe aza na droit apesa action de grâce eza biblique ana ondima nanga papa wana oyo kaka mingi te tokeba ngongo na ye vraiment mpo na ye 200 000 300 000 osamisa po bien celui qui travaille dans l'évangile doit manger aussi dans l'évangile côté kuna nga na mosimba mote mais mabe na nga ezali oyo nga na koloba jamais wana kodétruire vie ya bana Nzambe po asala activité po abima na mwana bato abebisa kimoseka na ye non sacrifice anini yo lingi osala Jésus déjà s'est sacrifié pour la mission à Golgotha. La Golgotha a dit tout est accompli. Donc on a posé sacrifice. Ce conseil dans Zamba solo. Tika kolo musala asala musala na ye. Tika kolo elanga azo charge elanga na ye. Il faut que sopa makila, il faut que le kokata ni toi taba, il faut que simba osala bozo gisabu. Wana ese subo Nzambe te mama. Tozana posa batu bazonga na nzela ya Nzambe. Ceux qui va faux baza ba vrai bazali miracle ya satana ceux qui ezali yeba ki ya Nzambe ezali batu bazo sala ya Nzambe baza eza lokola ndenge Elia lingabe tatolo naza le seul prophète on a fuka melibana te mais Nzambe azozongisa ye Eli kobeta tolo te ebele bazali nan basali ni 7 000 hommes non bafuka melibana te. Donc maman, ceux qui n'ont pas Yangola, na RDC, na Brazzaville, na Europe, na Asie, na Amérique, tu vas foutre les balles, yebaki, va foutre les balles, n'a pas basali. Si tout le monde est prophétique, lui, il peut voir un miracle, une parole, qui est au moins vraiment que quoi ça ne s'abat tout pour pas arrêter, il y a ça là, il y a un service. Oui, maman. Un prophète, ce qu'il dit côté à des alikama. Un prophète, ce qu'il dit côté à des alikama. Parce que le ministère prophétique est un ministère très compliqué. Les lois ensemble bazo mingi. Tous un don prophétique, tous un ministère prophétique. Moto musu azana don prophétique. Ya moni asakola kambini me côté à yévité. Mais moto musu azana don prophétique na ministère prophétique. Ayebi côté ya
il y a une parole, après démonstrer sa puissance, la prophétie. Il y a une limité côté mon Amen. S'il vous plaît, au nom de Dieu, annoncez dans les droits réalisateurs. Mathieu la carte, ils sont matés à mon qui est à l'obé à éboté, à l'obé de mon boyo, peuple de Dieu. Ele perdia sangue durante 2 anos. Sangue. Sangue. É a vida. Sangue. Sacrifício. Isso simboliza sacrifício. Sangue. A pessoa sem sangue não pode ficar de pé. A pessoa sem sangue não pode ficar de pé. Sangue é a vida de alguém. Mas essa mulher perdia sangue durante 2 anos. Durante 2 anos. O que acontecia? O espírito de perde. Demônio de derrota. Entrou dentro desta mulher. Quando entra, espírito de derrota na sua vida. Saiba que a sua vida já estragou. Porque esta mulher, a Bíblia diz que ele gastou tudo que ela tinha. Onde lhe levou derrota? Ele vendeu sua roupa. Ele vendeu todas as coisas de casa. Vendeu tudo que ela tinha. O de derrota já entrou dela. Amém. Amém. Amém, Église. Amém. Mesmo na família. Só que deixa malade é coach. Já entrou uma doença. Olha só, vou falar bem, amado. O demônio da derrota. Demônio de derrota. Ele trabalha com a doença. Você vai me dar amém. Demônio da derrota. Ela trabalha com a doença. Quando vem demônio de derrota na vida de uma pessoa, primeira coisa, ele mete a doença. Quando coloca a doença no corpo, quando essa está adoecer, assim começa a gastar. Começa a vender as coisas. Começa a vender as coisas. Esse demônio de Deus não vende coisas. Começa a vender. Começa a gastar. Começa a gastar dinheiro nos lugares. Começa a desgastar. Assim ele está gostando. Quando fica somente com $100, vai ver. Vão fazer a receita somente de $100. Quando você vai lá comprar aqueles medicamentos. Quando vocês compram aquele medicamento. Quando você regressar. O demônio de derrota sabe. E ele já não tem nada. Ele tira o espírito e leva. O demônio da derrota. Ele trabalha com o demônio da morte. Diga-me amém. Diga-me amém. Demônio já entrou nessa pessoa. Ele não vai vender tudo que tu tens. É por isso na família. Vocês não vão à frente. De derrota já está. Quando entra dinheiro na família, o filho começa a adoecer. O pai começa a adoecer. A irmã começa a adoecer. O dinheiro vai acabar. Merci beaucoup. De retour à plateau d'ambition. L'idée, l'homme va. La foi vient de ce que nous entendons. Oyo kaka, eza maloba nzambe. Oyo ke na moapi. Kana monoko ya bato. Oyo nzambe akoli mpo bayeba lobela yo. Soki ozeli oyoka liteya oyo kaka mbongo l'espace ezoloba okima. Homme de Dieu. Oyoki na yoki liteya me nayoki kaka mokie nayebi te soki ntango mosusu nazalaki te peut-être parce que j'ai dit yango mpe toute une journée nzala est-ce que faut kokomaka bato nzala bongo journal sacrifice. Selon médecine, estomac, est-ce qu'ils vont supporter? Bamisu balobi na l'église mususu batina bato ba jeune ya 40 jours au monde a muta kufi ba religion mususu bazo critiquer bato ba jenaka donc pas expliquer biso lobi la biso na sur parole après détailler biso parce que religion le loba bota pipe et belle.
que Moutou a gêné? Ils ont bé. Est-ce que tu dois assister à concentrer, à concentrer toute une journée à la présence de Zambé? Est-ce qu'ils ont bé? Et ça m'a fait la Bible sur le Banabiso prier sans cesse. Beaucoup de gens ont l'émpathie. N'importe quel comment maman nangai, ils ont jour moko. Ba ye ko li ensemble ba bandi ko benga na milimo wa be ezaki molimo ya epilepsie ba benga ni yango butu mobimba tina tongo milimo wana ezobikate mais tango Jésus aye atali kaka moto wana abenga ni molimo wana molimo bimbi mutabiki ba ye ko ba tuni question pa Yesu mais Seigneur biso to benga ni butu mobimba etete yo ye kamba la moko benga na mo ete après ce qui va mon réponse. Milimo mabé ceux qui m'ont jeûne et prière. C'est pour cela que nous prenons mon collage jeudi. Maman, jeudi au monde à Oyo, batebele ba ba tina jeudi. Jeudi, ce côté à bandéronabiso ya catholique, ba benyango jeudi saint. Tozongi na mokili, ba benyango jeudi choc. Toye na bonzambe na biso na sepeli. To benyango jeudi miracle. Tricher à baninga. To tricher à baninga te. Et ça n'est pas ça. C'est la vision ça va passer moto. Maman, on dit que tambola mina quartier au Mobimba. Et ça rare de la Luanda. Au moins ba du jeudi, ba tiki bisala na bango, ba tiki bandaku, ba tiki nyoso, ba yeko lukanzambe. Surtout que na mbongo moi na oluka. Aso luka na lipa na benye na ye. De 11h juste à 15h30, to 16h juste. Et ça facilité. En plus, to yaka bongo yanzala. To jena kabanda tombo ti to fomoli na 16h. Maman, mokola jeudi na bona kote na musindo. Mokola jeudi na bona na kote. Kasi Christ a yebisi basali na ye que des mois abimaka na jeûne na prière pour na bango basali. Est-ce que pour le bandimi pe? Non, dans ma zoloba voici les miracles qui accompagneront pour ceux qui ont crié à mon nom. À des quittés, des pasteurs, à des moutounyonso. Si tu crois seulement en Jésus, tu verras la gloire de Dieu. Nous sommes croire en eux, ils ont nécessité de hommes de Dieu chez beaucoup parce qu'ils croient. Et ça n'a pas comme sous ana mataki na ana bondela na temple. A ganga lela bondela na position nyonso. Zamba yoka été. Et c'est na suka le sacrificateur Élie a bâti le balikolo ana. Et ça n'a pas comme sous et c'est un pasteur a bâti le balikolo bondeli na yo. Mais ça n'a pas comme sous mon divinanda que nous on a 0 heure. Afuka mia simbi mwana zobe la lobi maloba. Appelle les zambe ya tata na yi. Miracle salami. Et on va aussi faire la quelque part, beaucoup de orgueilleux, beaucoup de petit Dieu. On va faire le camino, expliquer au Kinaïe, comme si on se là-bas tout. On va qui pour voir les ici chez Minamai, à l'obé, papa. Au ministère de Bocol, vrai comme, ils sont en bas. Sont là, là, la mère, mais ngana yebi na mukande ya Lévitique les autres qui s'accomodent montamment nzoto déconaé c'est une grande malédiction et sa malédiction bolumbu ya papa ça n'est pas mourir mais sa malédiction pour la bana moi et ça malédiction pour moi même nzoto ya mutu ya moi c'est mutu et ça m'a fait au soir là et comment m'a pour nani après ce peuple de Dieu au soir kangai surtout pasteur a dit ça le service approuver en écriture. Approuvons l'écriture. Maman, on a la service ya mai. Na benga ngoma ya fire. Na ça l'écriture. Na approuver mon écriture. 1 Jean chapitre 5. 1 Jean chapitre 5 verset 6 à 7. Bible dit Yesu Masia yakina mai. Ayakina mai ya papa te, ayakina makila na molimo. Et ça la biloko misatu. Où ils ont fait ce témoignage. Nous avons de l'eau, le sang et l'esprit. Mais pas biloko misatu oye le balaka de loko moko. C'est ça. Ce côté dans Apocalypse chapitre 11, verset 6. Bible de Zorobani. Après ce qu'ils ont pouvoir, il y a aucun animal. Après ce qu'ils ont pouvoir, il y a aucun la maille comme Makila. Ce qu'on y a sur la qui s'est laissé comme un commis, n'a pas maille, n'a chocolat au moisi. Et ça place le verset ni. Adam ou dans le il
il faut que ça va service il y a nzoto na nzoto ce qui est bizarre ça là quand il y a moins de femmes tsunami et ça là qui recommandation ensemble est-ce que moi là ça là qui na âge moi mikolo moi là ça qui okufa est-ce que ngana ça okufa pour mata mikolo nanga non ni bote na nzamba bien bien mon peuple périt par manque de connaissance délivrance va dire ba salo wana o sauter moto tout na pasteur là qui prouver na mon écriture et si quand il va commis que oui délivrance sur le ça na longola bilamba nani Jésus ça les délivrance à longola bilamba au contraire Jésus va pour tenir moto azaka bilamba alimo ce bilamba ko pesa ça ni alata suko oya biso komi longola lamba oya biso komi sala boy non Pasteur, quelque part aussi, c'est écrit que l'écriture type, c'est l'esprit qui vérifie. Tout qui est pour nous chanteur a dit que la voix de l'esprit, ça vient directement de Dieu. Ça recommande des choses peut-être qui n'est pas écrites dans la parole. En lisant les versions parce que c'est le Saint-Esprit. Maman, ata tolobi ke nzamba za na sima maloba basali na ye mpona kokokisa yango te wana te na boyi yango wana te omoni évangile biso oyambaki yango évangile bato bakomi obema lelo te biso bapapa na biso balakisa biso évangile oyo tokomomona lelo te mama jamais toyebaki évangile oyo te yango nazobana bana poto ozala wapi oh, passez-moi comme il a stériné, il y a le bien dans la salle, et c'est la prophète d'écriture. Écriture. Donc, vous m'avez dit, il y a un sentiment. Écriture. En plus, mon toit a eu écriture, maman. Bon, ça a été. L'hypothèse ensemble, et l'encore de l'hypothèse ensemble, c'est pour mon toit a un téléphone, il y a $200. Alors, combien ça m'a payé? Parce que un téléphone à 300 et 200, mais Bible, il n'y a pas $10 à ça à côté. Alors, il y a pas de mais au moment où on a pasteur à ce Bissaye, il y a qu'à prendre le globe à Marie de lui dans Zoto, il faut te bimana. Il n'y a pas de parce qu'il y a ça connaissance. À ça la connaissance. On est là, c'est côté, il n'y a pas de fonction. C'est côté qui a ma paix. C'est côté qui a ma paix, maman. C'est côté qui a ma paix. Na yemission de prophète Timothée sakola na tikota na zo biso problème ozana ngo après si bazo ko ba sanza ko le grand service ya bongote muto ya tambola abana sana accident lokole buka na eleki ba taille 8 mois abonga kate ba continue ba ki ba kine no simba te aya awa même jour azo miracle ya tikota. Il y a un problème qui a mari de lui. Maman, nous sommes allés encore. Avant de me voir, je me suis dit oui, personne ne peut nous voir. Pour Bika, c'est ça. Zambi, à ça la caractère. Il y a une mission de vie pour que nous sommes mariés, bien célibataires, pour que nous disons pas des années. Parce que tout le monde va surtout dans le qui va homme de Dieu billet. Alors ici quand même 50 ans on parle à terre. En plus ça va la prison qui donne ça les choix à terre. Il se dit dans vie monde. Prophète Timothée a marié, a père de 5 enfants. A vraiment marié. A la moitié, a la marié. Kasi dit comment ça va passer bisode ya. Bato musu bazoluka mo na putu na moyo mais tant nous avons apprécié yoko ya pona ni ya mwana prophète Timothée a marié à sa responsable à sa papa vraiment ya bana belé bana basali ka ko te pa ya nzambe mais tant musu mo pe distraction musu izate o pesa pe mo mo tant pour ça la monzoto parce que yo linga yo za bien maman elle ne soit 2 ans après 2 ans mon de vous le lycée. Et ce que Taliban est prophète, basana écart, il y a liboso, il y a liboso, il y a mi basana écart il y a 2 ans. Il y a mis, il y a mi balé na misa basana écart il y a 2 ans. À part il y a mis ça dans la 4e, des basana écart il y a 1 année. 4e, il y a 5e, basana écart il y a 4 ans. Moi na lobi à mon gars. Oui, moi tu dois comme Ajimi. Azana na 2 ans 6 mois. Non, on a souki. 2 ans
Amen. Chiffre 5, les 5 ministères. Tu as évité au Zamba à Obomisa. Ah! On a vu que 5 ministères. On va mettre le 6e chiffre de l'homme à où de son. Évitez au Zamba au Barcelone. On est en mode. Oh my God. Vraiment, peuple de Dieu, il se donne qui m'a la prophète édifié, surtout pas n'importe où, éviter sur mes âmes, comme sous vos âmes, ma bala ou bien ma déception. Moi, je ne comprends pas quand il y a bateau, bateau vivre dans l'Ibanda. Pourquoi le femme va corrompu par les faux pasteurs, les faux ministres? Je ne comprends pas pourquoi. Maman, et là, comment on a dit que nous avons lelo eza ba mosutele ba bitumba mosusu la plupart ya bana poto bitumba na bango euta mingi na ba famille na bango na Afrique bitumba na bango mingi euta ba famille na bango na Afrique parce que au moins motema mabende zo sala makambo esala dala ba divorce muso zo sala na poto eza normalité maman eza normalité ba mfute mwana kote okuna sali divorce. Parce que maman est parce que Bible la réalité de l'homme c'est l'esprit. Et ça esprit de côté ya maman et côté na kata mwana. Na kolo bani mwana oya yaki pa ya maman leki na ye. Kosala ko sunga maman leki na misala na vacances oyo. Na vacances ko sunga maman leki na ye mais maman leki a pekisa ki na chambre à côté. Mais moi, dans la chambre, monsieur Salimi, Azana Makamamona qui kuna, monsieur Koufié. Ma tamboline de l'église est mêlée à une solution. Tambaye na ye, écoutez le prophète Timothée, c'est là où ça la séminaire. Voilà, c'est l'église à prophétité. Et c'est l'église à prophète à Benakina, c'est un séminaire, Panaye, jour ya clôture. Ndebaye na mwana wana. Yango komona image tant mwana na biki puis se fongwami. Tant maman na lobi na kati na ye. Après délivrance, tant maman bimi, moi na biki puis se fongwami. Dans une église notée. L'église n'a pas été. Mais moi, je vais me dire pour taper. Il disait que l'église n'a pas été. Il y a mis par image, je me souviens de ce moment-là, c'est par RDC dans ma bénédiction. Parce que dans le représentant dans le niveau RDC, par image, il y a une photo, il y a moi aux hommes, on est à triomphal, dans l'activité à apôtre Omega, moi, il y a Elie Nabal, dans triomphal, dans Théaki, dans Defadaki Angola. Yamwana ba image yozomona sikolo mwana tama moni eloko nini esika kyoya konaki yamwana nani yekoya na émission tokosala balasima na kotika ngana loba te mais mwana wana yemoka loba parce que ça va édifiant témoignage na ezali wana azoloba makambo ndenge elekaki na ndenge agangaki ndenge akweki jugement yaki na ndenge aye komona lelo situfaza l'église. C'est que Batanyo soit salawana ou akufa misu amiye bakali suste. Lelo misu fumami. Délivrance ya solo les amis. Batu oyo bolembi na makambo nzambe. Na sengi bino ozonga na nzela ya nzambe. Ozonga na nzela ya nzambe. Pasteur akobeto sikobetsa oli bako. Évangéliste, prophète, docteur, apôtre. Mais yebaza mutu lokola yo. L'homme est faillite. Mais nzambe azanzambe. Ozapona pasteur te na ozapona nzambe zonga na nzela nzambe soki na église obapesaki yo libaku kende place mosusu olie ofanda na ndako kende place mosusu oluka nzambe. Puisque localisation de l'église puis programme ya culte ndenge nini samara localisation ya église na komana no liboso na kombo ya église na biso ebengami na kombo ya sepelique temple de Fogo. Et puis sepelique, temple de Fogo, tozomi na sapu. Ou sobo uti côté à Kikolo, Soukanor, Mabor, Shkwanza, Petrangol, Kuka, Ojaenda, Koyana yo zwa taxi o kita tina Kimbangu. Soko komi na Kimbangu, katisa na ngambu ya presi na ngambu ya sapu, tous les séries bazwa ba taxi à Kalemba Doji. Soit taxi et soit télécalé badoji. Il y a mis sa chauffeur qui dit ça dans la deuxième chibomba. Oyo et kanamana armaza ba chinois.
Ce qui est dans deuxième Chibomba, tala balabalo elandi deuxième Chibomba. Na gauche na yo église ya prophète et la deuxième parcelle na prince. Mutu auti Benfica, auti Kasenda, auti Kamama, auti Benfica Kasenda, auti Murbetu, auti Wapi. A cause de nenye moko ti Kimba. Soba komi na Kimbangu nde esika a cause taxi ezokende kande madoji. Mais na mutauti na ndenge ya Madera, na ndenge ya Luanda Sul, auti na ndenge ya Bita Muntamba, Bita Paselu Sabani, auti Kanemba Doji, auti Kamama, akoyati na Kanemba Doji wana, okomona ba taxi ezobelela Kimbangu. Azui taxi Kimbangu, ayebisi chauffeur tikanga na deuxième Chibomba. Bon, quitter na deuxième Chibomba. A Tony église ya prophète Timothée Bamfula Kesi. C'est quoi contact? Contact nangai na bandeko nyonso bozola na prophète Timothée, oza libanda mboka, oza na niveau ya Europe, États-Unis wapi par là, na niveau ya RDC, oza na posa prophète abondela pona yo, oza na posa osolola to on partager problème na na prophète, na kobana na liboso na nzela ya WhatsApp, ceux qui obeti 00 244 code na biso ya Angola obeti 949 57 46 60. Même bato bozali banda mboka ezala na WhatsApp te olingo benga prophète Timothée okobenga il faut cha code na biso ya Angola 00 244 949 57 46 60. Na bandeko ya portugais obozola na biso numéro ya prophète Yangoana 949 57 46 60 et ça là 24 sur 24 soko bengi okozwa prophète Timothée Dadi d'Angola. Merci. Bon ba programme ya culte. Ba programme na biso ya culte to sambelaka chaque mardi ezaka culte ya enseignement chaque mardi na 16h30 à 18h30. Culte na biso ya enseignement. Mokolo ya mercredi eza journée ya intercession na kati ya église. Mokolo ya jeudi ya tubengaka quinta miracle, jeudi miracle. Mokolo ya tikotaki. Jeudi tobondelaka na 11h juste à 15h30. Tozaka na ETG. C'est pour ça qui au lieu eza problème itokoti koya. Jeudi 11h juste à 15h30. Vendredi, ils ont la repos. Vendredi, ils ont repos. Samedi, ils ont la veillée. Il y a des camions sur la Oesika. Samedi, na Tongo, on a 10h, 16h, ils ont une consultation prophétique. Prophète Timothée, il y a chaque samedi, de 10h à 16h juste. Prophète Azawana pour la Koyamba Biso, il y a 14 solola, il y a un problème au Zanango, il y a un prophète Azan disponible. Dès que dimanche, neto ya bato kota ka kilt na 9h juste à 13h juste tobi. Merci beaucoup prophète na mapokola yo ngelo bakaka mwa mke. Tant on a samedi on a consultation c'est combien? Fiche combien? Non, koya consultation mokolo ya samedi. Omoni batebele ba komisa ba prophète lokola banganga. Mususu omona za na église na ye ayeka ka ye ba mbongo abumseki na ndako so inga na zwango. Monsieur ayeka prophète atalaye ayeba soki problème ni ezwe leka na vie na ye simake na ye. Or na biso na kata sepeli to sala système moko mutu soka ye après prophète ko sakola pona ye to ye ko solola na prophète to zwaka sujet wana et comme le kona ya biso to komi ko tshela ngo tolo na se to komi ko prier pona yango to sengaka offrande droit d'onction to offrande ya 1000 kwanza oya pona sujet na yo ke na yo mais sujet ne salini etikali to ko bonde pona ba balala na permanence baza na posa secret baza na posa lait donc ça pour aider œuvre de Dieu mais les âges techniques mon Dieu yaka na 5000 yaka na boy pour prier les anabrités donc baza na bon fou ce n'est que pour aider œuvre ensemble. Vraiment merci. Pasteur Papa Mboloyo. En tout cas, merci. La prochaine numéro qui nous a aussi là, nous en sous-son. Merci à vous, très chers internautes, vous, assistants fidèles, de cette très belle émission, Moulia Bataganola. Que Dieu vous bénisse infiniment.
vous qui prenez votre temps ou votre argent pour chercher les unités, pour te voler la mission, que la main de Dieu vous accompagne infiniment. Voyons qui, sujet de l'obéir que, un miracle ezali. Avant, il existait le faux, c'est parce qu'il existait le vrai. Le faux dollar est parce qu'il y a un vrai dollar. Après, faux dollar est lié. Donc le faux est rapide parce que le kuta est un sincère, la vérité est un escalier. Malin, si on connaît. Au moins, depuis qu'on a ensemble, si le mot va aller avec même Jésus-Christ viendra bientôt là. C'est ça la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse infiniment, ça va pas mon ami, non? J'ai besoin de vos soutiens financièrement, spirituellement, ça nous fait du bien, en moyen de transport. Nous sommes il y a fin de l'année, nous avons besoin de vos commentaires, ceux qui critiquent les alliés, encouragement les alliés, ça nous fait vraiment du bien. Les autres amis qui pour assister à Kabicho notamment, abonnez-vous à notre chaîne de YouTube. Ce qu'on continue à YouTube, au Béti, Lutumba Serge. Aza et Logi, il y a bien, il est pauvre pour se retalier. Quand on met à play une émission, on peut voir un cadrage, il y a écran, dans le bon côté à droite, ou bien dans le bon côté à gauche. Vous avez la moindre temps de mon connaisseur, les en rouge, par comment s'abonner ou s'inscrire au Béti Play Wana. Et que c'est un email, mot de passe, donc vous pouvez abonner. Même quand vous n'avez pas des unités, donc vous pouvez toujours lancer émission, toujours lancer théâtre, toujours lancer prière, et que comme la boîte, dès que vous aurez les unités pour charger, et donc vous serez en actualité. Que Dieu vous bénisse infiniment. Je salue nos collaborateurs. En Paris, si vous voulez être en contact avec le Moulin Matanadola TV, en Paris, nous avons notre représentant, c'est le papa José Pierre Diavanga. En Irlande, nous avons le couple Vicky El Osana et la maman Madobike, que Dieu leur bénisse infiniment pour le travail qu'ils font. En Belgique, nous avons la maman Bibi Tatsonania, qui est l'épouse de papa Jacques Capuit avec le missionnaire Serge Lutumba, ou bien le couple évangélique Lutumba. Que Dieu vous bénisse infiniment. Au prochain numéro, ce qui prophète en foot à mission de l'Obia. Donc nous revenons toujours parce que nous travaillons. C'est ça notre travail. Au prochain numéro.